oui soki bomoni bato batandami ya ebele ozomona moto oza kopela eza incendie moko uti kosalama awa na rond-point Sakombi. Eza na mama moko atekaka mikate libanda pembeni na ye tozomona ete essence ezalaka na mazwiti na koteka banda koteka mikate ateki mikate esali ete moto esala nini ezwa ebima ezwa essence ntango ezwa essence ya moto ebandi kopela libanda ebandaki mokie biso tobloki yango lokola baje mais tomoni moto etamboli ekoti na bamaison nyonso so totala omona kende ete bamaison nyonso ya Sakombi eziki epeli na moto jusqu'à présent moto ebandaki kopela depuis 7 heures tokomi 9 heures à même antie incendie ezoya te tout ça toyebi te soki mpo na nini est ce que quartier Congo na Sakombi bayebi yango to bayebi yango te parce que soki bayebaki yango soki antie incendie ezalaki ata kotu mpe na commune na biso ya Ngalema ekoki koya esunga mais tala banda 7 heures ti sikoyo tokomi 9 heures moto ezopela kaka mais antie incendie eye te toyebi te ke biso na Sakombi babwakisa biso bayebi biso te to bayebi biso réellement tala en pleine ville moto ya makasi boye et puis eza nzela bakonzi balekaka okompo Sakombi bamataka ba 80 jours bakei mais moto ezopela depuis 7 heures ti sikoyo tozomona te ata lisungi moko te tala babutiki esungaka bafamille ebele epeli moto toyebi te soki bamama oyo baboti oyo bakosuka ndenge nini essence na moto eyokalaka te ntango ye sikoyo asali ya prudence moto ebandema na ye libanda nde kotela babutike oyo ya kotika bato batekaka ba essence na babalabala essence bakotekamo na nzela bongo te ezalaka très risqué pourquoi parce que yango nde esali ete esali bandako bato ya baninga nyonso ezwa moto sikoyo toyebi te soki baninga wana baza asure oyo nyonso esiki nani akofuta tosengi na leta basunga biso balandela makambo kotekaka ba essence na balabala te yango nde provike incendie oyo na
Thank you.